Bote bandeko balandi ya émission monoko mubange lumbaka solo mais bimisaka makambo malamu. Oui, c'est vrai bimisaka makambo malamu. Toko ke na moment oyo kotika vraiment tana biso na maboko ya Nzambe. Nzambe yakamba biso ebandeli kati pe suka boyebi ke tuumela kana biso te. Na pesi vraiment bino mbote mingi mama Isabelle Ngoyi mbote na yo, mama Gina mbote mingi, mama Clémentine na Wavre. Asali na Nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Vraiment bandeko to umela kana biso te. Problème na biso to zana ngoli loyo babenga kinga lisusu nga babenga nga na kutana kana bato. Mageke mission bato mingi balandaka te mais en tout cas ba o balandaka babenga. Babengi nga bongo na tata moko waneza tata. Abengi nga lobi mama munoka mubanga na zolandango makambo zole kapie beli kuna tozo comprendre mais nalinga kina lobelo ko moko oyo naza ko regretter. Mama ndenga nazali awa nazali ko sambela na église moko songolo pakala. Église à monene, en tout cas, nazalaki vraiment partenaire na église. Si on a qui partenaire na ngai, to pesa ka na fin du mois, to zana ba montant, oyo to yebi ke to pesa ka ba montant wan. Yo moko yebi na mboka poto atara ba mboka na biso kuna me mutu na mutu zana ezweli na ye mutu na mutu zana ndenge asala ka ba programme na ye. Alors, eloko na ye ko mona kaka ke na bima, mama na bimi na église na soni. Obi man église na soni pourquoi? Abi oui na bimi na église na soni parce que biso toza ba partenaire toti akambo. Alors et comme na ba moment o ezali que tozo yamba mopaya mosali Nzambe akoya kote ya église auti mboka mususu. Ba sangisi biso to yebi ke tokotia montambo na boye to pesi pona ke mutu akoya asepela. Mutu akoya passer à ça la programme tam su hôtel tam su moi quelque chose mutu azwa. C'est normal. Mais maman eloko salinga ipasi ke tangu sikoyo mosali Nzambe wana oyakuya atelemi liboso abandi ko sala ba appel de fonds oyazana 1000 aleka liboso après oyazana 500 après oyazana 300 ainsi de suite maman kanisa nano mama ke biso sikoyo toza ba partenaire l'église. Pasteur na biso, mukambi na biso yebi déjà combien biso to dépenser, to dépensaka chaque mois pour na église. Mais si comme maman batele misabatu liboso. Et okomona ke batongo bazo telema bazali batu église na biso te ba ye lelo ba inviter bango ta mususu ou bien lelo kaka ayepo aya ko sangana na biso. Asali dépense loko la biso nenge to sala kate, asali dépense te po benga bengi sa mosali Nzambe wana, mais le même jour sikoyo soki nga na sina dépensa ki mama soki na sina dépensa ki par exemple appelle cet exemple 300 sikoyo ye appel de fonds olobi ke non oyazana 1000 abima oyazana 300 azana 500 ainsi de suite mais il fallait sikoyo na pesa mbongo te na partenariat ou bien na pesa mbongo te na ndenge bakobengisa mosala Nzambe mususu azoya comme ça na bomba kaka leur appel de fonds ekoya nga na pesi. Po sikoyo elobeli abasali Nzambe komona ke oya pesi na le rwana apambolami. Bongo biso ba autopesa kabanda kala toza wapi sikoyo. C'est que to sali na biso eloko te. Mama bolimbisanga. Na moni yango mbala mingi l'église na zalaki mais mbala mususu mama na yoka kisoni. Ozomon mama na yoka kisoni. Ti na 100 € na zalaki na 100 € te. Parce que na ndako na zalaki na ba problème. Mais oyo nyonso tu basenga ka chaque mois to tiaka na tiaka nanga. Mama to batu bakomi ko talana. Vraiment nde loko wane salinga soni mama tango to bimi na lobi suki boye ngana ko kende nanga lisusu te. Siko mama to sala nini na makambo ndenge wana. Bato bazo landa bazo yoka basala Nzambe bazo landa bazo yoka ba oyo pe bazali ke bakene ko sambela bazo yoka. Yoko ki m'église te parce que batelemisi yo zana nguti. Mais eloko eza wana tozo landa kaka liloba Nzambe. Soki pasteur alobi, mais Yesu alobi nini? Yesu alobi tangu yo zo pesa offrande, zo pesa aumône. Ezala na synagogue, alobi za libande zala na synagogue. Kosala te ke batu nyonso ba mona yo. Kosala te ke batu ba yeba ke yo nde mutu pesi. Kutu soki loboko à gauche pesi à droite kutu emona te za concerné te.
Mais oh wana nyonso nga na yebite soki pe basala nzambe pe bazozwila makamango wapi. Puisque eza vraiment moi pasi na kolandela makambo nyonso. O mona ke mutu azana mbongo apesa kana ye. Me mukolo mupaya ko ya zana ngote. Yende mtu akosambwa. Ezambala liboso te babenga ngaboy. Babenga ngape na mwasi moko ye akendeki nde siko kosambela. Tangu yake yi kaka na ba séminaire hango. Tangu yake yi akekutana na appel de fonds. Appel de fonds batu nyonso babandi ko telema. Yepe atelemi. Mena ndako zalaki ne lokote. Tangu atelemi ayebisi nga lebi mama. Kaka ndenge na ndibanchi kopesa montant wana. Na tiaka suma kolona nga église wana te. Donc na lobaki na nga kapona koloba pona kolongola kaka soni. Sikoyo basali na Nzambe. Totala nano. Obetisi batu mabaku. Libaku oyo ya mutu ayoki soni abima na yako yoki soni. Libaku oyo ya mibale ya mutu akosi akomi lokuta na kati ya temple ya Nzamba buki lokuta. Pona nini po batu bamona ke ye akopesa. Oye zalaka ke zwa okoya kopesa ta mukulu mususu. Toka ni sananu biloko wana. Toka ni sananu tozonga na kati ya parole de Dieu. Bible zolo bana biso nini? Evandi nango na Matthieu 6. Evandi nango na Matthieu 6. Fo mie soki likambo ningo salango otala pe na Bible bino batu boyebi Bible yango malamu toloba. Yo pe mtozo kende église. Église ezaka ka moko te. Basali ya Nzambe ya malamu bazali, ya mabe bazali. Basali ya Nzambe ya lokuta bazali, ya bosembo pe bazali. Omoni. Tuna kananwe pa baninge pa inabino le karandenge nini, kuneza la kandenge nini. Parce que ko bima, oko vanda na ndako eza bien te za danger. Me ko bima, oki ata place mususu me bazote ya Yesu wana nde malamu. Po ba makambo yo, ba makambo eza ya lelo te bandi kala. Makambo yo e bandi kala. Ezo beti sabatu mabaku. Imaginez ke baye n'église, le mususu lobi kaka dimanche le kaki wana. Yo bimisa ki mbongo na motoki na yo opesa ki pona likambu sokolo pakala n'église. Mais si ko après une semaine mosali Nzambe mususu aye appel de fonds. Po na yo mutozo seng appel de fonds. Po Bible lobi na biso ke oya bimakala kisaka azana hypocrisie. Po hypocrisie vanda kana kati ya motema tamu soto lobaka na sa hypocrite te menzoka ndo sa hypocrite. Ti no saleli yango mutu musu azo sala po ba mona yeba ye. Mena le rwano so provoquer pe jalousie à mutu mususu azana ngo pete. Ezo pesa pe pasi na découragement na mutu mususu na kati ya motema na ye azana posa ya kopesa. Me azana ngo te nenge biso bakongo to bakafa koko donc na maboko na azana eloko te. Siko na kosala ndenge nini. Lokola na azana ngo te seke na pambola mite et puis soni na miso abatu. A décourager na ya vandi na ye. Omoni. Mususu bazalaki na mwa muke po apesa. Abi bongo bango belebele baso bimaka bapesi ba montagne belebele. Bongo oyanga ya muke boy. Bako ndima yango na kopambola manango ngati. Mais Yesu azalaki kotala bato bazo pesa mabonza. Apuenta ki mwa simo kovevu wana. Apuente ya azalaki na mwa pina ye. Oya pesa ki mwa lomeya. Mwa sengi na ye. Mwa centime na ye. Oya azalaki na ngo kaka yango na aye kotia. Bo imagine na l'air oyo. Bazo senga kuna 1000 euros 500 euros. Yo za na 5 centimes. Oko bandela wapi. Pona kopesa. Me kuna Yesu alobaki ye mtu apambola mi. Parce que Yesu azotala motema. Mtu azopesa pona nini. Yo mtu azosenga pona nini. Po yebike na misu ya batu soni ekozala soto bimisi bango liboso. Wana nde bango nyonso bakosine bapesa pona soni. Lolenge moko na dim. Ngana yebi couple moko babenga bango bandoki na église ke baza bandoki. Pourquoi ngana yeba tele na yeko yebe salanga pasi? Parce que baza ko gérer mabonza ko kongola mabonza na église. Ba kongoli batie na pani baketia na bureau. Pasteur aye na église ko tuna nani apesa kadimi te. Opesa kadimi te régulièrement. Oya pesa kadimi régulièrement atelema batu batelemi. Bango na mwasi na mbali batelema te. Babi bango mbale basa bandoki. Ba pointa bango. Me ata bino moko. Kubimisa batu liboso. Oya pesaka. Oya pesaka te. Lokolo pesaka te okopambola mate. Me te ya yango pesa ngo na banseignement. Toza na banseignement. Oya zali koza kwa enseigner batu makambo wana. Mutu ayeba ndenge ni bapesela ka ndenge ni nakopesela. Me ni ko robate ko telemise devant batu.
hein otelemisi devant batu mais obengani ete otelemisi devant batu mais oyoki si esonite hein mutu wana sikoyo aloba nini asala nini surtout na bamboko tozali na pasi pe ebele pe ba pasteur pe bango pe ba pesa na bango pe ba dimité et pas ba wuta utuni apesa ka dimité ata na église et pas ata ba parent na ye apesa ka ne dimité mais ya force aka batu musu ba pesa dim soki pe pa ya wuta ki kune pa ya sa ko sambele pa ba consacrer ye ba ibake ne ko telemisa batu nyonso ba consacrer na église wana telema o l'axation ko pesa ka dim akomona na teta mususu na église ba longola kandambu te atia na église bango nyonso temps plein et comme ya kana sala kana temps plein temps plein za pona mutu nyonso te o la zala iko tonga batante za iko sala surtout na bamboka poto awa na mboka poto awa ke de komiti kaka temps plein o sala ka te temps plein o yeba pasi ya batu te bande konanga po yeba pasi ya mutu fo le kana nzela wana biso ba oyo na ndenya mabete to yana poto to le kana nzela nyonso o sociale to leka o formation to leka o ko sala musala to leka nyonso wana okoyeba pasi nini batu bazana ngo okomona batu musu bazana ba centre ba réfugié biso tozana mboka awo na mamboko biso tozali abatu bazana ba centre ba réfugié mais otali situation o batu bazo vivre yo siko telemisa bango liboso ko apesa ka dimite ata bino moko siko na centre ba réfugié kuna soka sali musala le musu ba pesi mwasi euro na si euro siko ko pesa so 6 centimes so combien de centimes ata bino moko Yesu aki pona ko libérer biso. Na lobite ke ba pesa dimte. Oui, ko pesa dim ezali mete ya yango. Pesa banseignement. Batu ba koyeba, zwa mikolo pesa ka banseignement. Mais devant tout le monde comme ça, bo telema ba o ba pesa ka te non eza soni. Eza mawa. Totika biloko wana eza malamu te, basale ya Nzambe. Basale ya Nzambe totika biloko wana. Totika. Po yo pesa ba ko telemi soko te musoko yo ka soni ko sala yo pasi. Batu baza déçu, batu baza découragé. Na temps o tokomi asuka, tokomi mama sumo belé. Au lieu to mema batu vers Jésus, tokoki misande batu vers Jésus. Osomon. Batu boni yo soki misa. Pone sale li na yo, pone senge li na yo. Bandeko, to kanisa pe to sosola. Bino ba fidèle bandimi. Koki mate ko boya Yesu te mutaka kote ya bongo. Kene ko tanga na Matthieu 6. Otala Yesu aloba nini me batu o ya te ya batu ya lobela nde ba yoka te balingi na bango ko sala o Yesu aloba te. C'est ça le problème. Luka muntu luke sika oyo bakotelemisa ka yo te ozana ngo ko pesa na yo na ndenge na yo. Parce que muntu mususu azana ngo me na kati wana le musu muntu mo asaki na moi problème. Tam so solo la kina ya pesa ki te siko na église otelemi o pesa. Bazo mona yo. Ba musu basaka na bandeko na bango pe na kati ya église. Ndeko sana pasi azana makambo. Azana bosenga opesa mais amoni ki opesa ki ete oyiko pesa na église ozomona te ke boza ko exposer batu na ba danger na ba ennemi na jalousie na découragement vraiment émission na biso komi nango na suka oya comprendre malamu o pas comprendre te Nzambe kaka asunga biso mais ngana yebiki ona lobi eza mabite parce que eza na Bible soki loboko epesi oyo eyebate eza hypocrisie na motema Nzambe apamola biso nde tokuta une émission asime